Potentiel au comeli au keba fali so akuta na ndo robunda lelo na Congo voire même en Afrique lelo numéro 1 to marché ba monter c'est Fally Ipupa nanga rolobela mama mwanu o tangi kombonati bon maintenant nga rolobela makambo ya ndeko ya Robino Mundi Bouté o tangi kombonati nazo bima namona ndeko bandeko ba musicien na ye ba ye vers ngai na porte RTGA pour m'agresser na kati ya lupango RTGA na kati ya lupango RTGA pour m'agresser atala ku wana pe azaki wana o boke ko bimisa ata animateur ya mwana wana ya matete vilain abengaka nanu place a komi président wana vilain matete zoba tangaka soyi ngana sali musala na nga population a voté oyo 3 jours et puis a voté Yamadou tellement barantine moko banal bo sala musique mais c'est normal so voter animateur wana na orchestre wana animateur aboka ma voto yebela vitesse à G yebela vitesse à G bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango yo site malonga Congo Suisse TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso kotoko yoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango yo donc mususu ezati donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango yo boyoki yango bisous Bouloukoudou il y a Congo Suisse TV Bouloukoudou ça c'est du bio et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio kuna to dia ya ba chambre froide de vraie information c'est Congo Suisse TV Bouloukoudou et yo ka so ya Congo Suisse TV Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Suisse TV, Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Merci pardon le monde entier bozolanda biso massivement toujours na kati ya chaîne bino Congo Suisse Télévision wapi o hôtel Sabino toujours ba actualité wapi o hôtel Sabino toujours ba événement je crois que lobby tozaki wana na hôpital du cinquantenaire soit na morgue cinquantenaire place wapi o tokendaki ko la pona ya suka ndeko na biso awi le artiste comédien o wapi a hôtel otika biso o asaki accident na carnaval héritier watana begoga moto na tembe o tozo souhaiter toujours ba bon vent sous na stade des Martyrs na Oyo a Robert Assoun en 2023 Oyo merci à tout Robert Stade Martin en 2023 Oyo tout le monde bon peut faire rigolo la Jésus de Nuance pourquoi pas na Kiros Kuzarati Ozabon Maïso Fabroyé par le Stade Martin Oise quoi peut Félix on quoi bon Stade Martin Falipe Albert Ozon à Stade Martin tu habites Stade Martin comme il y a Tembeto et comme il y a Nini vraiment peu évangéliste Claude Kabundouale ça y est peu Azana stade Martyr na moi JE stade comme elengi qui ne comme elengi côté ya culture moi mboka na biso merci Toroso la paix pourquoi pas les à côté parce que auto yambi aza homme culturel tant na lobi bongo malamo bo miluki luki na kombo ya tonton Kimana Kimenga autrement dit TKM Yemoko abongisi vraiment donc oda un peu non ça déjà mbote déjà TKM mbote na molobeli mbote mingi ndeko Mupanzi Sango Kinwani ouais Congo Suisse Télévision toujours Licolo et puis notre réel aussi Béni donc na pesi bisonyo so ba meilleur V na bisoko
Merci, je crois que bon on est invité dans Ngai. Merci aussi dans le patron Bruno Loubi Kambon et à propre on a peu sombo tes places aux alliés. Pourquoi pas la maman Laetitia Ngolo, femme forte, mal de cœur. Pourquoi pas la Béni vainqueur ainsi que à notre boss Yachen oh vraiment donc grand maître John un peu sombo ensemble dans la famille. N'engez là toujours en direct à quelque part dans les bandes Yambo Canabiso. T'es quand même boni basango boni basanté boni culture ezotambola ndenge nini ya mboka na biso ezotala ndenge nini 2023 yango bazongisi biso bilengi ya décembre auto perdaka kala bando boka ba disque muli bandeko musu bazongisi bilengi wana voilà merci beaucoup Kinwani d'abord santé za bien ndengaka tout ça romona to remercier nzambe na ndenga comme si biso susu na 2023 pour bando kebele ba tika biso kalamin to tangi ya wilo wa donc mon frère tout ça y très bien donc paix à son âme et puis bando comme susu ba tiki biso mais nzambe après si biso grâce tout ça toujours en vie yango to remercier les susu voilà culture ya mboka na biso ezokenda bien ngana lingara bo ngana lingara fo guerre ezala donc ken ezala ezateka ke non ndenge ezaki ba 2 ans passés 3 ans passés 4 ans passés les guerres ya raté banana jibena wera bayoka na bango donc musique ya Congo la ok ndule na biso ya Congo etambolaka na polémique mais polémique wana fo ezala loyal polémique ezala teke non ya ba ranking moko bokutani makofi non ezala loyal ngana beti x ndeko na y ngana ke na w donc bongo na musique na biso etambola mais sera ba wira na katu mo mkezara pe bongo guerre ezala ki vraiment na cité ba bazo bunda mais tant le bigo sepeli ningezo ngise ba bitumba bezonga na ba cité non bitumba on a zaloba par rapport ya ba leader potentiel o ekomeli o ke ba fali so akutana na ba robunda mais wora na jibe za mo bongo te mais l'esprit comme lelo yo donc moi danger on to zaloba concurrence fait à la mesa la loyale et à la tegeno fali akutana kuna na ndeko na ino sama kofi pomigolo fali de Teresa ya Oyinda alors calme la batuna donc or que ça bien été musicien tikala la musique concurrence à la loyale donc on a petit grec ferraillé boye jideta keboye donc héritier boye donc on a bongonde et ça la musique na biso kenda bien on a zo féliciter c'est le scrum parce que tant yé na yé l'homme de combien moi nous les kenda bongo donc fali a na yé aigle comprendre mais combien comme disons c'est Léo azane o yazali maye ko chape mo mulunge moko boye na ko moko boye o moni ke bongo nde kendaka musique faut tambola bongo na mo concurrence loyale wana mais makofinde te yango to boya. Merci Tekaya Miyo vraiment oza muto fandi na monde ya wenge trop parce que aux 8 ans ibele pe mélanger les thèmes lopo to lobo la bongo eza culture awa o eza bongo na roloba ke structure no mo créer oyo e koma pe ko pesa mboka na biso pe valeur libanda ko pesa pe culture musique na biso pe valeur libanda par rapport ya idée wana na Félix Awoga ati lelo. Merci. Donc pour la dire oza mona wenge au fandi trône de Jacques Molopwe lelo fali popa tokolo baki adoptaka bande ko belé ba o tokolo ba petit na ye o ba mo ba reconnaître ke ba petit na ye parce que la musique qui petit ezala lokola ko kitisa mutu to pese exemple ya Robino Mundibu o lelo to mona ba des années belé Robino Mundibu na ndeko na inosbi esimbarate parce que inosbi soi-disant mankaka fali pour pas respect mais le mona ke Robino a changé maloba alobi banda ko fanda pe na fali na pesa ye contrat morote ndeko na inosbi malgré tout ba so la rata la geste moté malamu ya ko pesa ye contrat pendeko journaliste o ya mbaki ya tunier ba question Robino répondre que ya zara prisonnier à mutute analyse ni ko sala ko mona ke fali alaksaka Robino mutema malamu ko meme ba stade ko beta epe na ba Zenit wana na ba Olympia o ya beta wana mais Kinwani na respect na pesa Robino presse ya mboka na ngai nanga kolobela mamamwanu o tangi kombona ti bon disons je m'excuse na oloba mwana mais nanga kolobela makambo ya ndeko ya Robino Mundibu te o tangi kombona ti donc na lobela makambo na ete pe banda na loba na banda makambo na ngai azalaka na ba culture awa mais dû à ba comportement na à s'afficher et puis je me suis décidé na makambo na ngai
na kotikala kotanga kombo na ye te, pour ne pas dire jamais na kotanga te na animateur o muso akendaka epai ya Fabregas na kotanga makambo na ngai na makambo na bango te. Soki oyi ko bongo la ta question wana animateur il n'a pas Fabregas azali banani avant que azali pa na ye donc tanga makambo na bango te parce que juste à ce que ba comprendre la valeur ya misala au monde kinwani yoza chroniqueur le drôle ba que oza déception par Robino Mundi buna chomi déception pas comme tel mais regret par rapport ya misala bon to betara lisolongo pour comprendre bien parce que ba tu vas en pour comprendre. Merci na très cher abonné sur Bolanda biso au s'abonner massivement ba remarque na bino ba appel na bino ba abonnement na bino pa j'aime na bino ba partage surtout ça là bien parce que ah déjà te comme nga fongola. Merci aussi na salon o ya bibiso salon de Okanda de c'est ça non Yannick Kanda salon Yannick Kanda vraiment donc on a banda loana moi référence Kimi mais te comme to solango et to remercier toujours bandego parce que ba ya bibiso lisola Robino Mundi ndenge yo mona na shomi au fongola yango ngalinga ki avoir au fongola ngo ke shote mais okita mwandam ko fongola je voilà la kiti nazala nga normal mais to sur le rapport il faut repérer ça ndeko na ndeko valeur na musala zo ko sala omoni soki ozo pesa valeur na quoi faire te ako pasolo na mutu donc opération mutu au regretté vous comprenez so valeur na chroniqueur te au mona ka même pas sangondeti so pesa pe valeur na mona vernité ako pasolo likolo donc cela veut dire il faut mutu na mutu pesa valeur na moi j'avais organisé culture award na baneo na sali ndeko tangi wana kombo azali mundi buna shomi na balina na président na ye o tangi gombo azaki ex président donc na mona be différence te donc voilà pour soki ndeti x akutena leader mo benga ga président donc na mona banini wana te azalaki parmi ba élu na première édition ya culture award RDC tout ça là on a Caperdiem na Lingwala hôtel Caperdiem vraiment zaki généreux les jours à nous ya pe soirée papa na ye akufi aza papa na biso to présenter ba condoléances pas bien ngai voilà les ara nango très bien mais délégué ka ba matière bureau bazala yiwana bayaki et puis les gars très bien to comme la deuxième édition troisième édition biso to na formule moko culture award to kenda sur terrain population de avota na classe qui animateur otangi kombo atala na classe pe na ba animateur ya Fabregas 3 jours na bande comme sous bazaki wana donc on a chômé azana nous pas Robino azana nous kuna et après population congolaise et puis na ba danseuse pe na classe qui Yamado na danseuse na ba bazaki kuna pas Fabregas Robino voilà na classé bango wana population ye moko atamboli na biso elongo aponaki meilleur animateur 3 jours meilleure danseuse merveille pour merveille jusqu'à présent yem tazwa trophée ebelé na catégorie na ye donc mutuna nous ay pata était pas bando beta ba voix ebelé na musala salaka to comme ba remise pe salami na soirée très bien et l'équipe nango bien et au comme na RTGA na présence ya mutotange mon place na kondana ye na maramna ye na zara nango na wolobela maramna na présence ya ye président ya tanga kombo na eza problème te ozoloba be makamna te ozo expliquer fait o salama tanga ja komone ba bazo comprendre na bango so tanga kombo ngana tanga te ko na ba raison na ngai na présence na ya vandi na mutuka na gataka na moni orchestre ne wazagi plus de 25 personnes baye ngana si c'est monsieur pa Tony Coco nazo bima na mona ndeko bandeko ba musicien na ye baye vers ngai na porte RTGA pour m'agresser na kati ya lupango RTGA na kati ya lupango RTGA pour m'agresser atala ku wana pe azaki wana o boke ko bimisa ata animateur ya mwana wana ya matete vilain abengaka nanu place akomi président wana vilain matete zoba tangaka soyi wana ba musicien to dona to comprendre très bien parce que dans obi ke sera na za pa Robino nanu donc wana mutaloba ki okeko bimisa vilain wana mwana na matete wana shomi mutaloba ki bongo
parmi les musiciens au Bazalaki, pour Bazalaki, moi et Béléon. Il y a peu de tangi abimisa qui va propos ana chomi ok non ok ko bimisa ba musicien oyo musicien na matete ok ko bimisa ye meilleur est-ce que biso to tindaka bino bocha ba komo na bino na liste or bienveillance na biso pour promouvoir culture ya mboka to cha bandeko et puis que congolais azaka congolais biso to bizarre na poto so oza nominé à Pamba même poto te même pays mususu le temps où oza nominé ils a déjà grande chose peut-être na njili bayebaki yote na bumbu bayebaki yote tant batangi kombo biso ko tozala na musala makasi ya ko expliquer ka lisusu po yeto bande ko expliquer lisusu o etala ko ya nani donc tozala musala belé plutôt que na tina bakise ba kaluka to bande ko expliquer mais population moni musala 3 jours à salaki a votaraye azora trophée et puis le président na ye avandi na mutuka wana aza omona babuzo banyo stezo salem policier à RTGA présent j'appelle ina tunosco secrétaire RTG zaki wapi policier azala wana tanga moni ba komi ko agresser nga bazui parce que la si même moi na bouger boy na moni aza ko na po na ngate wana simba chomi Baïso 3, 4, on a 6, on a 5, 6, on a pour l'angalité. Donc, esprit wenge. Nathalie Gagnon, il y a créé les sous Nimba policier, Bakotinga Nakati. Et puis, intervention, il y a chef, il y a RTG. Non, il y a la police, il y a Gombe. Ah ouais. Délégué Batubayaki, il fallait petit lelo plainte ezalaka kuna na Gombe. Plainte ezali. Ezali muto ya calmant eza concert na yo omba potongo alomano TKM Mama songi chana se baza ba frère na yo kande ye po plainte ezati kuna. Ngana sali musala na nga population a voté oyo 3 jours et puis a voté Yamado. Tellement barantine banal la musique mais c'est normal tu vas voter animateur ou un orchestre ou un animateur à boire mais vote comme l'animateur on a ce que plein de temps qui concerné soit ces qui au portail qui ont pas un orchestre mo bimbato na quelques personnes bon na portail qui ngo et pas il y a atala kuana chomi parce que il y a na bande na ende bayaki ko na présence il y a président azalaki wana présent azana mutuka présent. Donc il y a mon ami. Est-ce que président a distrait peut-être qu'il a téléphone même so andoyi baté bamboyele ka. Ngana mona wenge, mona tout na ebia ngone sundenge zala. Azaki azomona. Pour venir tomba koti kuna fente ko pesa inde de suspension le kulta na nini na émission au lekate parce que au manquer TKM. Et puis babondeleli kuna na ndenge na bango alekama na ndenge wana ali ko parola mafuta na mbebo to ma mwana ndenge izala mais étant que il est président orchestre wana amona ba bêtise wana ngo usani moi je suis opérateur culturel lelo au monde ndeko bazwa trophée ba sepela ba tshona banda kuna bango atozu trophée uti na sonabata ils ont mérite ya musala na tant au tchango na ndaku ils ont fierté ya musala au laksana bana yo ba négligera prix o ya motoki na oti c'est ça papa yomba ye akufi na ba mama chala ba ngonyoso esika monte to monde mapangu balati ba laksa ba prix o bazwa donc faut respecter et logo ba bengi prix to trophée et honorer mutu na musala o aza kosala aujourd'hui le atazui te mutu mon pas réclamer ngapete que non au PC artiste na to vete pour nani bamona ba fali ba ferré ba hérité ba ibrato ba bekam ba mouvement yesika donc bango taton ba zwa na bango mutu mo pas réclamer nga bato zotanga na pe bazara na bango mais avant tout ça normal au trouver que normal avant de clore na dossier wana le reçu na tout nyango te peut-être ba doit recoucher ba commenter après nous tourner que le côté tu quand même tango bike plainte ezalaka déjà est-ce qu'on pense qu'un jour aux zones que ça plainte yango to au tika na yango pona libela na tikelo ndeni nga sala mambo wa batunyo soute que musique non yango kota na Felsta momo mukie Willem so c'est quoi pour bêtise sur le gina mo pe moi ipupa fali ipupa côté na mna que so qui peut bêtise mo ezali so ye to bon c'est la cima nga plainte za toujours
donc si on continue ma bêtise et puis na la musa plainte wana et tombe au kanga et comme que oh boy donc faut qu'on arrête na ba bêtise wana pour mamoise la bien pour respect ça le respect comment parce que même présent à Bango au hasard le lot actuel Fabregas il me respecte étant qu'opérateur culturel, moi je le respecte étant que notre artiste. Donc, tous en avons respect mutuel. Est-ce que le gars, ça l'a passé au Solana Fabregas a respecté à Gayo? Au cas Solana Fabregas, t'es que chomi aïe envers lui à s'excuser na acte à Salakawana, étant qu'il est né na épée, Fabregas a respecté à Gayo. Peut-être pas Robin qui n'a que moi jamais, peut-être pas Faïko qui n'est jamais. Jamais. Face à conscience, face à conscience. Na rotinda teke no afali yalo ngana ko bondela mutu moko te na musalo ngala za ko sala ngala tang na ina j'ai beaucoup souffert na université pona mamu na za ko sala mais za teke no na kende ko bondela ni non yeso ka za te na liste culture award et pour changer et le retour le 15 janvier on va voter zo banda soirée za le 28 mai azala zalati italanga lelo mote ye faut avoir conscience wana que on a sala ezala mabe tala na zalaka boye batinda ngai na kwese na zalaki na comme pas ya Fabregas s'il te plaît s'il vous plaît oh les gars mutu faut avoir conscience et puis to zongeli to ndeko exemple ndeko na yo Fifi Siwa ezaki pendenge moko moi pareil mais notre sœur a comprenant qui acte quand même la salaki et ça l'a bien été l'émission ya Tony Koko yem ta présenter qui tanga kombo na ngai parce que ndota ngape kombo na ngate ngape côté na ngape na ndeko tanga tanga monique moto et c'est ni eboma ngape na pleine émission na lo bien ouvertement Fifi tu es ma sœur oh les cas qui tozongela va en sikapi arosala parmi ba nominé pour na 7e édition ya année donc mutu faut avoir conscience ngala kendaki et pas directeur programme ya TGAT non zalabo FIFA ya bo non Fifi mo azwa conscience na personne na salle berre na roya et pas ya muto na salle berre poto kene na ngo bien donc prêtre azara nzambe na mokili prêtre azara Jésus-Christ donc merci, là c'était TKM donc on a perdu expliquer la situation et comme il a dit bango na ba frère naé mais TKM donc il y a Jacques Molopo tu es baki aza parmi soit azala parmi bateau puis banda 5e génération mais comme on a tant hérité watana bazaki na préparation ya concert naé ba aîné à Wingemi Balé à l'occurrence de JB Mpiané Ranson ba adresser ba mona bango encouragement pas héritier Watanabe babenga qui dernier fils et comment il peut les quatre derniers fils dernier fils après conseil héritier tout le monde a président JB Mpiana échangé maloba a bengi fait rigola dernier fils tu es battu dernier fils ça il a fait rigoler ça ndenge nini il y a héritier ça ndenge nini Sankara de Kouta et contredire bangoumi balé entre président Ranson et président JB Mpiana lobby leader à 5e génération. Ils ont fallu donc fallait les dernier fils de Maza numéro 1 na bango ça ya na bango habité analyse niveau ça d'abord na landaki je m'excuse na landaki président Wabankulu JB Mpiana na landi attentivement il était clair moi aussi j'appuie ba propos oye alobaki je rigole la dernière fils c'est fait rigola on a za roloba na oloba tegeno na fuyango na sa mai to na ni moi-même j'étais présent na marambo na za roloba fait ton ba juillet na wenge ngana zalawa j'étais encore trop jeune na sima na bisokara na sima salon yani kanda toza na école mo babengango salongo faire rigola bazoye wana bazoa faire rigola na sima bo na sima école mo ya kermesse isale marawana faire azagina kermesse ont-ils les alliés non kermesse wana ezaki ba né 97 ba côté kuna non espace peli moi là déjà non école les alliés salon les alliés ya ba liende ba kermesse ça ba kermesse na kati école voilà kermesse pa liboso na Kinshasa izalaka wana ya venanga Jean-Marc donc Jean-Marc uta pembeni na biso akaka yem tasara kermesse wana faire bazwaka wana zaka na orchestre mo ya bandal rumba des jeunes yaza mona ngingi mais vine nyo surtout babu jeunesse ando sala ngotro na bandalungwa rumba des jeunes et puis tonga ba tester et timo ka yemba bien comprendre bana bandal les alarara
baye na fere wana kaluja na suspension ngana zaka trop jeune et puis na kima kutu parler jour wana ko kima parler ba pe mais mona mukali musique trop na dévier na yo kota tonga zonga ba frapper nga ou fa na parler fere à côté là wana dernier fils ya wenge musique à 4 fois 4 yo ka tegya mina lo byango dernier fils héritier non héritier za conscient na auto héritier beta na wenge te 4 fois 4 te héritier abeti na BCBG l'équipe na BCBG et puis aena maison mère aza parmi bana ba fils pe dernier fils ya clan wenge mais dernier fils ya wenge 4 fois 4 faut que ça nuance wana ya wenge 4 fois 4 na clan wenge vous comprenez donc héritier pour l'instant il y a clan wenge ça va mais il y a wenge 4 fois 4 dernier fils c'est Ferregola parce que Ferregola yé a beta na wenge 4 fois 4 a souki ça pena musicien souka ils araye mais a yembara na album té pour dislocation ils araye yembara na studio atika ba empreinte mais bimarate pour que soit na ils arata ngwana mais entre wenge BCBG na maison mère héritier à l'équina des autres grandes orchestres wana yango za parmi ba dernier fils ya clan wenge mais test ya Ferregola les 42 news arawana Ferregola banda na chamogo ayano na animation ezara kitoko puis bapesaka chamogo ayemba ngo très bien ba sekelaka ezara nango très bien ata utan wenge panzana ka fera kenda pa jibe wenge panzani fera pa jibe ba benga na kuna obenga ba révélation ba ngote ngana wenge men on ça la festival c'est le bon wenge bientôt 3e édition on a banda ba wenge ko sangana ba c'est wandro so lango to bien très bien donc ferre akenda pa jibe ton wenge panzani c'est ngana wenge panzani jibaza na contrat ya poto bon beta na Bataclan avec M. Simon donc ebika poto ndenge sala ferre landaka jibe mayo tinga te petiwana apetantsone bolanda te kadia c'est yana ki kadia wabenga tawera ba kadia watawera wabenga mama niama je crois watajibe donc guerre ezaka un peu moins bongo ya omoni ba bengana ka faire côté jibe on faire zongaka côté ya wera pour la maison mère et kuna ba jibe umelaka non umelaka to ko ba repe bandité tant ka ba longo ye pa landi kuna neto ba ketimbisa après ba babengani ti maison mère fumami tozala wana ti maison mère zo salema biso to bandal awa maison mère zo salama awa na ma campagne pa wera ba répétition na de la forêt to kataka kaluka biso no suba na bandal to comment faire rigoler au monde benga papa leki ya wenge maison mère et pourtant aza musicien oyo azaki na kati ya wenge faire alobini na ndi abi aza papa leki ya za papa leki donc so wera za papa ya za papa leki ya c'est normal wera papa leki Ali Mbonda papa leki Adolphe Dominguez papa leki Dide Masela papa leki Christian Agbaziste Alain Mouepou d'abord papa leki Avec Christian Mabanga, voilà, qui basiste. Papa l'excellent veut dire Bango Baza, cofondateur ya Maison Mère. Non, on a fait rigoler la Kati. Fait rigoler, fait partie, il y a Kati, il y a Maison Mère, Bango Baza, cofondateur. Fondateur, c'est Weranson, il y a le patron, le président. Mais c'est comme si vous avez un wingé balinga à terre, mais on a terre. Oh il y a que fait rigoler ça cofondateur il y a maison mère. Tengana le mambo ngana mona pe na participa na ndenge ke na zala na ba jeunesse wana nyoso tout. Cofondateur na fondateur. Bien sûr ça différent mais bato ba bandi idéologie. Basa ba cofondateur ya muto bandaki idéologie aza fondateur. Donc faire rigoler abandaki na Weranson maison mère. Oui, attends, je Panzani, batikali 4 ou 5, ou si je me trompe. 5 boy. Fait rigoler, fait partie à Katiwana. Et puis, tu esprit, les lots maison mère sali au Mambesali. Les lots maison mère sali Mambesali, na tunaki question ensemble dans Maloba Sankara. Oh, le big fallait pour battre leader numéro 1. Il y a génération 5e. Il y a la 5e génération. Na lo bango lelo ngana zara ni pour ni contre nga ou ba binga déjà ngana za na opérateur culturel na pesa ra musicien surtout trophée
lelo na Congo, voire même en Afrique, lelo numéro 1 tout marché ba monter c'est Fally Ipupa tout marché ba monter c'est Fally Ipupa aza représenter Congo autrement. Donc il y a un numéro 1, il y a l'idée, il y a génération 5, il y a 5e génération. Mais non bien tant que ça lelo na Congo biso nyonso to yebi yango eza ba président de la République ya ba Afrique ba yebi yango lelo na Congo numéro 1 c'est Fally Ipupa. Vous comprenez ça nango likambo ya nini te mais tant que ça numéro 1 lelo mais vous appelez aux anneaux numéro 1 mais année moko bosiko seulement décadence oyo qualité gaz penezate mozano kana top ya numéro 1 kuna mena ne wana ndeko mususu aye a frapper yo ezala nango ke ezala nango pe yango moni ano eleki na Congo amuta frappaki eza héritier na 2020 non 21 coup du temps mazaki trophée à Culture Award meilleur artiste 2021 héritier a frappaki passer du album succès makasi partout dans ce pays là fallait azaki na moi rabé no marabu solo na donc photos à clair ngana ba vérité azaki na succès sala moi ko kita a na mboka héritier a mataki mo muke a frappaki yango population votaki mengo lo bateke no soki ozali number 1 okotika la kaka même na ba province na bani no koza pe na moi rabé mozarara na top et puis tango o matana yo o matipe kaka likolo mais pour l'instant Fally Ipupa azako que ça la fierté ya mboka donc suivi na bandeko na ye misusu o baza ko ça la fierté ya mboka parce que azana ba tube azana ba production azape na carnet vraiment d'adresse donc je félicite l'artiste na bravo à Sala Pilelo. Merci TKM avant to kota masolo à Stade du Martyr mais to kota no masolo culture award aux abonnements structure ya TKM comment ba culture ya warti ba votaka bato di obimisa 2 personnes orchestre moko et les 40 nene peut déjà au PCD ba date ah mais au bandel soko pesa date parce que oza des jeunes n'ont jamais to les 400 que to solo. Merci beaucoup culture award ya musalamo makasi to zora un homme bimba sur le terrain à observer misala bandeko baza ko sala déjà financé par nani ils ont financé et pas à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Ah, Jésus, j'ai atteint de la Romongo. Atteint de Malikonda. Mais ça m'a code, on a Jésus atteint de la Malikonda. Non, pas code, Nasuga. Jérémie 33.3. Voilà code. Voilà le code jeté. Béni. Est-ce que vous avez code pessimiste? Vous doutez dans Jésus. Ah, Jésus, vraiment douter. Douter dans Jésus. Même si vous l'avez peut-être dans la mécène, mon bewana a financé la culture award. Non, dans le but que non Jésus de Nazareth, cela veut dire que non Jésus le roi nzete, la branche Jésus le cola, ingénieur Raf Mafuna, motomoko trop bel homme des immeubles, les DG de RM Construction, madame Christelle Onia, fondation Christelle Onia, maître Ika Poulousou, donc mbongo ya propre mbongo soit ya mama Linda Lubika depuis les États-Unis, ya Willy Moucheni code mondial, on a so ba branche ya Jésus. Donc Jésus mo azanzete ba branche nesko bangwana depuis ba misusu totanga ba même na suka donc ozo mona ke un homme matoza sur terrain tozotala misala bandeko o baza ko sala na ba catégorie na bango et puis na décembre to concevoir liste définitive totali catégorie o pour mutinyo zo souffler donc quoi ça culture award bandeko mususu misala to sala basala ba rebelle ba retandeti music award mais au mona charpentier azui trophée mais or bokomaki musique award siko bo se limiter na musique comme là bango passe ya se rattraper ngai visionnaire na mona il faut la culture award kuna même ndeko az opérateur économique azora trophée mto az entrepreneur azora trophée parce que ça fait partie de la culture de notre pays. Donc, étymologiquement parlant, la culture est la manière ou la façon de vivre d'un peuple. Donc, même l'entreprise, peuple, a la façon de vivre, quelle que soit celle, Moussala Malamou, a eu trophée. Après, tu as classé, surtout tu as commis en janvier, peut-être le 15 janvier,
to bandi siko ba vote na biso mondial mondial wana to banda na ba commune na Kinshasa to banda na Kitambo po Kinshasa banda na Kitambo to bandi bandal to koti kasavu sadi 3 mois mobimba to 6 ba commune nyonso ainsi que bande ko baza na mboka ba paya baza ko voter sur Instagram même na ba province Instagram na TKM Culture Award TKM Culture Award au s'abonner bo mona ba fiche e go bima wana bo mona makambo belé et go bima wana o go senga ke bato baza ko voter cette fois-ci toza na ba pays 7 pays comme c'est la 7e édition toza pe na 7 pays peut to sala mona 7 heures soirée za la na 7 heures mais à Butu. Donc, 7 heures, pardon. 7 heures, il y a Boutou, on comprend vraiment 19 heures. Donc, 7 heures, il y a Boutou, 19 heures. Donc, 7, 7, 7, et ça, un chiffre mongo significatif. Donc, il y a perfection, pour persévérer dans Moussala, 20 ans, il y a carrière, il y a médias, il y a moukété. Donc, na bam passe na mignon surtout tout le monde en monique édition édition mongo souka. Donc, nous avons 7 pays, États-Unis, Baroya. France Aroya, Hollande Aroya, Angola Aroya, Brazzaville Aroya, Gabon Aroya, na Congo démocratique. Bangonde Baroya kozwa ba trophée ndenge bandeko ya bamboka mususu pe bayaka na ba édition l'équipe ba ivoirien ba Suisse bayaka kozwa ba trophée na bango. Voilà ndenge to sala un peu mon mukie poto bana kozwa ba vote. Et puis à la fin to sala dépouillement. Quand ndenge to voter ba député na ba président de la République, il faut peut-être voter ba culturel na biso bongo. Mais différence ezana bandeko mususu. Oyo yebi bango bavandaka na kati ya ndeti na salon moko epa ya nikanda batie climatiseur bazaka 4 balobi non mikolo eza X mutala succès eza na mbongo bango batala succès te mbongo bango bapesaka trophée ya mbongo trophée de la monétisation. Mais on a Culture Award c'est le trophée de la méritocratie. Biso fo muta mérité azwa trophée ma msusu yara na sima mais bandeko msusu soko za na mbongo ndoko zwa trophée yango monike Culture Award na benga ngondunguzi nteni et puis pilipili ndunguzi nteni za kamukie ba kongo mais soko le yango bongisa za 10 litres ya mayi wana donc soka kolega ndungu wa munene wana donc Culture Award tozande tozali mais ils ont lié donc lié pena ba structure wana nyoso o ba trophée parce que biso tozo na vérité biso tozo na sincérité biso tozo na musala on de quoi ça donc Beni par exemple transparence hein? Réalisateur na biso Beni soko ça musala na malam donc faut ka Beni za la millionnaire pose à trophée alors musala o aza ko sala o trophée ne permettre lobby pe Beni comme un millionnaire mais question moi ilingate quand même. Expliquons bien, je crois qu'il va devoir comprendre. Après réponse nangai au Sangai au PCP maman lui m'aura contact nayo après de surtout chité ce qu'on a ambassade des martyrs au bandeko wa misem so ba beta beta awa yango to cultirer nango. C'est quand même tant on peut ça va trophée au lobby au peut ça pour na mbongo té. Mais quand même je crois que tant on peut ça kango moi enveloppe ezongara. C'est une enveloppe ezongara na na pesa enveloppe ya bien azonga pesa malarmo be moliki ah mtu apesa ngala koleka balara batu tout nazwa. Bon baté ils en ont les cas nango déjà peut-être mbalasima akobakisa lisusu soka ki kombo na ye soit bande ko muso apesa muke bako bongisa pe malgré tout ils rapport na l'art. Ouais. Ndo lobe za rapport na mbongo te mais ils ont ba œuvre vraiment caritatif auto salara parce que nous avons une fondation to kenda ko assister ba orphelin na ba vulnérable chaque le 15 octobre to même abna biloko na ba changu to kenda partout. Et puis tout on a fait la mon avant qui mon ami son na caméra na avant. Voilà, oya donc ba mandeko ba ebile to notika ba don et puis centre pas formation il y a ba langue française. Oui na mon na anglaise. Donc l'endio de Jésus banda na école ango inscription za ofele. Moi biso ndeni mamto sala. Foka to ya mama mbongo. Idée ya centre informé ya formation moni na kini toza ba to ba anglais te ba français to beta malibanda to ndenge nini pose idée wana. Pour ngape na oya ngape na français. Oui, ngamo ça la formation ngope. Donc mutakoka zate français za langue na bisote za langue ba paya mais eux permettre peu na ba point moko boye pe soko yebi pa anglais te eza moi passe parce que langue la plus parlée na monde des anglais donc ndetinga na yebi yango ndeto tanga na ba classe
il faut surtout améliorer yango. Anglais bien États-Unis. Anglais bien mais so avant aux États-Unis so yebeta anglais qui permettre de poser visa aux appels moi opportunité même musala même après la misala mususu anglais permettre que non tout évoluer peut très bien. Yango na sali centre wana pour aider jeunesse pour aider ba population générale ou a besoin de anglais na français inscription ils a offert numéro na repère ça ndenge lobby à la fin et permettre pour nous na question muto appelle ça enveloppe ya bien presque bango nyoso tout na moyen na bango o bakoka ba pesa ngaité donc bureau coûte ezara wana ba gérer ngo ngakuna mona raté et qui n'ara directement na caisse ya social ah yo za raté abo pesa na cha na poche non nazana ba secrétaire Gloire Mayele maître avocat bazali équipe exemple na munene ba Shadrack ba Taylor ça dit toza ebelé na ba maman bango ba ko gérer ba biloko wana ngana ba zo ka ba instruction répartition budgétaire ezali na sala répartition son de quoi si 1 million par exemple répartition budgétaire eza qu'est-ce ya social ezali qu'est-ce ya asbel ezali qu'est-ce ya bino pe bozali ba parents bozali bana ya batupe isengeli pe bo vivre na musala boza ko sala moi maya pio moi nini caisse na bango pe ezali à la fin na bande ni ko kabola na ba travailleur na ngai très bien pour être culture na biso et kenda likolo mais je félicite Beckham vraiment enveloppe il y a bien à Tindara il y a ba orphelin il y a SBLT surtout il y a la rassemblée la culture avoir muto a ça la remercier bino peut-être une enveloppe il y a Beckham dans le cadre social oui c'est ouais te biso voir na culture avoir te caricatif car il y a Eva Moro social donc Beckham daleka bango nyonso te aleka bango nyonso te na bande na sens nini omoni étoile aux États-Unis a benga oyo isala ba polémique ko fil étoile nini étoile vana avant ba cha kombo na yo wana pour oya ko feza na ngoya mayuya yara lokuta photo za clair izara lokuta izara ninte mais avant ba cha kombo na wana izara pas moins $30,000 so chete mo koti Google obeti étoile d'Hollywood vérifier déjà ouais. Voilà ba 30,000 wana et puis 30,000 wana ezate pona bango eza uniquement pona ko kombola avenue wana ezala toujours propre et puis montant ngeke na œuvre caricative na ba orphelin na ba nyinyo swa moni style wana de photo ya nango mais ezate ga va reçoit trophée Sarkozy bongisa déjà $6,000 pour reçoit trophée non ce n'est pas comme ça mais photo que nango na ba œuvre caricative ndenge culture award et salaka bando rebelle na ke ba retricher ngo pe kaka me ba kokate po bango sambongo ba ko pesa ki nwani trophée te kino nazana mbongo te awa ba ko pia ete po azana mbongo te ya ko pesa bango donc au moins que différence ezali yango wana biso Beckham enveloppe na pe asuna ba fele bien héritier Watanabe asuna pe ba fele bien ya Willy Moucheni asuna ba fele peu bien bande que mbalo sombo sunga bien c'est dire batu bay braton piana babina filé faire rigola c'est dire bango nyonso on a bosani wa kombo ba de best bango nyonso vraiment bachaga enveloppe na bango bien bayamado batu nyonso donc Igo Sente Sarah Solo sona bango nyonso wana mudaleki azate te muto aleki na kopesa enveloppe a bien azate na olo bate X ou Y peut-être mutu bazalata compteur ngote donc mutu aleki azate bango nyonso ba soutenara culture ya mboka et puis na ba orphelin na biso ba vieillard pour mboka za malamu. Merci Tekam Tormo qui est vraiment vers la fin. Merci na bandeko ya salon o ba yambe biso vraiment donc Yannick Kanda salon Yannick Kanda vraiment donc ça biso bien. Sarkozy na moni wana Sarkozy sala liste go Sarkozy o motema mabe Sarko. Toujours la liste pour bien. Mais Tekam question na biso peut-être toko chiter nango ezake bandeko bele firigola attestat de martyrs Fabregas attestat de martyrs héritier arrêté le sous-stade de martyrs fallait arrêter le sous-stade de martyrs n'était ça déjà confirmé mais tout bon non fallait nan d'ailleurs question au répondre tout na suka bon na tout n'aura mbalamo mais yo répondre na suka comment on espère au fallait ça là qui a retourner qui stade est-ce que soka bandé le stade de sous a retourner yango wana au répondre na suka
mais pour faire Fabregas na hérité bana wenge tout le monde a déjà hérité ça qui et ça qui vraiment dit à lui abandiller est-ce que ko bandile ko pesa Fabregas ko pesa peut faire rigola est-ce que ko pesa hérité pesa été nani par rapport à Baka Rochaba Piné, à Stade Bapiné, ailleurs si on a bandala, surtout que Kabila on est en son. On a les termes, on a les façons à rouler baga pour Stade Rochapiné au tourner on est ni nous bien la stade na buka buka. On a la façon de le baga, on buka stade mais façon vous dire il y a terre mais il y a plein. Ouais bon. Wana lineti yo lobby peut-être yena idée nezaki na terme ya non yemo kwa bando lobango alobaki on nyonso na mission mamilela abaki terme ya plein à terme ya musique bon ngai naza ko pencher ming na terme ya musique Héritier Watanabe a bien joué sa musique spectacle ezaki à hauteur batu ba répondaki mon niveau quand même Héritier il faut féliciter des albums na carrière solo je crois 6 ou 7 ans donc il faut féliciter et puis c'est pas la mer à boire Lelo la génération Oyaye Mouto Aozel Isusu ça a plus de 50 000 personnes c'est pas facile comprendre donc et puis façon pas tel que là qui va billet ils ont un peu différent est-ce que ça façon malamu on t'a billet parce que tout le monde c'est comme si côté billet on te mettre na façon mettre qui wana bon façon malamu ou pas bon pour ngai vraiment na kene stade wana la musique parce que si on a besoin de la batou na kena gambela batbaze belé na zando batbaza ebelé na somba zigida kuna utu avait ça accident bato belé bakufa donc si on a besoin na mona batou na yala wenza mola na ba mort tala sime batba ebelé belé kutu kuna nyonso mais marti pour na ngana kende na yo ka musique il y a bien et puis tous les responsables tout que na tête to la batu tout que na gambela zando tala wenza munene batbaze belé donc tout que na musique son lumière aux alliés parmi les spectacles qui toko l'année 2022 au Héritier Watanabe a présenté débat ya batu bazalaki soki nini nte ngabna na mona débat na ndenge mabete na mona ngobna ezana sensité musique to kendara concert wana tant to kenda kotala ndenge X à la tité ne Y to kenda to na musique ba sepela bazonga ba plein wana ezali bilo monga logo na ba pilipili e baksa mangara na suka donc munga pe ozanga na biloko mais muta olia nega fumbo wana donc ezana ngo gravité mais on est bien biloko lamba ma bien batu ba sepela ki mais pona bandeko lobi ya wenge faire azana 100% ya réussite t'es quand même na lobi wenge ka donner ni te na loba pas fallu lobi autour na ya suka na loba pas te ya fallu en premier temps na bi wana esprit wenge ka donner parce que on dit 100% 100% faire à rejoindre batu à rebeta musique problème au lingi batu à rejoindre batu à rebeta musique mamno so elega très bien Héritier peut sur zongeli sous semi balé à rebeta musique a bien spectacle ozala bien batu pe ba oyande ba ya kiwana voire même koleka donc Fabregas sur abeti à rejoindre batu pe ba fanatique na ba roya ba sepela pe na Fabregas donc au moment que na mutazana par naé il y a ba fanatique mais ba ça la publicité malamu ba ça la promotion il y a activité na bango malamu oyo pe na reproche chaque muke et pas il y a côté Héritier Watanabe parce que promotion za ki makasi mingité donc promotion avec makasi mingité ezaki na moi na mona ka stade on est VIP donc donc pas Héritier Watanabe stade au monagon le roi VIP le roi VIP donc mais ok fallait pena kota petit ba femme fort ba changu kuna ba kaluka ba naluma gitam publicité mais à la yamakasi yango moi mukie concernant la critique d'art moi je suis pas pour nité pour avancement musique à la prochaine temps on va être au stade côté ana côté d'affaires moi mukie promotion eza makasi ndenge bandeko msupe basalaki eza la bef pour na Fabregas bravo et puis félicitations
na bravoure wana aujourd'hui. Donc est-ce que Fabregas a autondi sa stade wana? Attends, ça pourquoi? Et bon stade dans le Obama il pour na X to Y. Moi soit ça li promotion na malamu, ataki bien na malamu. Donc mamboza nango très bien. On ça la publicité na ye, on zona ba tu na ye ba oya, abeta musique a bien. Et puis, bah, pour soutenir les fanatiques à la bonne musique viendront pour soutenir Fabregas, c'est pas mauvais. Donc, à ça, Congolais, il faut tout chamabo. Voilà. On a fallu pour pas. Ça, la soumambo à Salara. Fallait pour pas, pourquoi pas ça l'angoté? Fallait pour pas un fanatique naé, balingaraé, abeta la musique il y a bien, un répertoire il y a bien. Et puis voilà. On a aussi un concert surtout à Nakuna. Sécurité za malamu ba sécurité vraiment za la bien population azana bobanga trop kuluna lelo elongo na kata stade wana ba konzi na za ko se adresser na ba konzi mingi même na ba artiste boy ça peut ba konzi kuluna elongo na kata stade ponga na stade mo oto leka ba ina ba zwanga chenette ya argent munene na kuluna na kata stade ona na concert mo oto leka wenge to ya fali to héritier ba concert beti misa tukuna na otanga concert ata ya mona suka ba ibanga ngwa bendanga ngobuna boye comprendre pas ba kuluna na kati ya stade je crois ya fali voilà concert ya fali ba bendanga ya ngoboye Monique ezaki bien te bande omsu na misu nanga baza okata bango ba biloko eza bien te na o ya héritier comprendre sécurité zalaki makasi na kati ya stade ya wenge makasi kati pe libanda mais lelo kuluna a changé formule. A commencé à la bouzoba na libanda ya stade. Donc tant que sécurité est la bosse sous la population libanda stade, ba jeep ya la police est à la rawana et siona. Ba comme le système rose à la 3 balati pe propre ndeti yo mona le roi ba camarade na yo. Ba ya bokena ba ensemble comme na ko moko ba bimisi aller ba comme ça la bouzoba ba yibi ba kozoksa ba donc il faut sécurité à la canne en quantité avant, pendant et après l'événement. Merci TKM, merci na population. Que population a fait, fanatique a fait, il y a Fali, il y a Fabregas, il y a Culture Award, il y a Batunion, Bazui Kota na Bango. Donc je suis ni pour X, ni pour Y. Je fais que mon travail, il y a opérateur culturel et puis critique d'art. Merci TKM, merci Pena Vandeko, émission salon Yannick Kanda, vraiment la moni bongo Sarko, donc Mopolo, on appelle sur Mbote, pourquoi pas na Trésor, il passe on appelle CP Mbote, Jérémy Makandali, moi la Matadien, donc moi la Matadi, Jérémy Makandali, moi la Matadi, on appelle sur Mbote nayo, TKM tourne sous on habité, il me rend contact nayo pas bateau tout, bazan pour ça aux oiseaux par rapport à Moussala opposé ça là. Et bah, peut-être qu'on va chapper Maboko, on a habité. Bandeko, on a besoin de voter d'abord pour voter la Culture Award, RDC World. Ils ont dans les 15 janvier, donc dimanche, le 15 janvier, le 15 mars. Soirée le 28 mai 2023, na Gombe. Bandeko, on a besoin de voter. Beaucoup dans Instagram, beaucoup ma TKM Culture Award, vous s'abonner et puis bon, on a liste ba nominé nyo surtout ezana kati et puis ba photo il y a ba nominé et ozalawana bo voter les lots à partir les 15 ne bo mona logo wana et puis na WhatsApp ba peut voter na WhatsApp bo komel biso na WhatsApp ba tinde la liste pour voter dans 00243 89 012 30 52 089 012 30 52 au Tché code Yamboka 00243 89 012 30 52 aux Zwangai au titre de leur liste et puis vote sur terrain ezali oyo tokenda porte à porte Bumbu c'est les Mbau Kingasani Bandal partout au total pendant 3 mois sur terrain et puis bientôt site nabiso web et aux déjà fonctionnel vous avez bon ça maman Mike bozo biso na www.kingandi ndenge ezala donc aussi ça va makambu pour ezala bien. Merci TKM, l'invité va remercier même pour Banani parce que dans le salon il y a un bibiso déjà donc va remerciement à Bango. Voilà. Merci beaucoup d'abord na Yomogo Prince Kinwani donc chroniqueur Mogo très intelligent. Merci. Et puis notre Réal Béni. Merci na Moussala Oboza Rosala
patron de la chaîne Abisso. Maître John. Maître John, Congo Suisse TV. Maître John, toujours na maman. Napesi biso meilleur V na bino. Merci na président Bruno Lubika, mbongo ya propre depuis les États-Unis. Na madame Linda Lubika, moi ça pembe, parce que moi c'est jour moi mké. États-Unis bazoya na famille nyos tout ba petit. Donc bonne année. Ingénieur Raf Mavouna Motomoko, trop bien l'homme des immeubles. Les patrons de RM Construction, merci beaucoup. Pablo Kini, le meilleur déclarant à Luanda, à tout un hélicoptère, aux un avion, aux un bateau, sur l'Ingiba déclarant bien. Bon, on a Pablo Kini na Luanda, à redéclarer un mot bilo, on a eu comme à l'aise sécurité, mais surtout, mon bal à maman Poupette Kini. Donc, na Luanda, merci beaucoup, na soutien au sala pour la culture Yamboka. Et puis Pipi de Lyon, Pembeli toujours Pipi de Lyon, na pointe et puis sénateur Nzambe, sénateur Yankolo, toujours na pointe pour la bien, voilà Angola. Maître Eka Poulousou, l'espoir, Yabana Bandundu, Idiofa, Maître Eka Poulousou, Ig, donc 2023, tout en abon Maële, le président Freddy Lumande, donc toujours na pointe, Adonis Tshisekedi, Yachichi, cadre Mounene, Nambanzangungu, donc très fort, honorable Adonis Tshisekedi, donc bientôt na Kin, il y a bon la Maïvino, Kinwani, Nezalaga, et puis Nangola, Nambo Sanate, Asbel, les amis de la culture Luanda. Gelor Kinzondi, président Asbel, Kuna, Gelor Kinzondi, les bijoutiers, Patrick Ouai, Bazawana, Apodona Moussoeli, Bazawana, Gelo Mando qui Bazawana, ça dit équipe Mobimba Oya Luanda. Donc bientôt Culture Award des Oya. To voter massivement dans Luanda, ba élu na bino pe ba Rosala, ba nominé na bino kuna ba Rosala, pour ça la bien, na pesi ba na poto mbote, boza ebele, Belgique, France, donc ba ndego tout baza kuna, ba na Congo to lingana. Congo eza moko et aux alapé indivisible mongu na sora koti to kangaye et lo esala mate et puis na pesi président Fachi excellence Mbote papa na biso premier homme du pays na pesi excellence Fayulu Mbote excellence Mozito Mbote excellence Moïse Katumbi excellence Bemba papa Bemba excellence ba homme politique nyo surtout ya Congo. Merci Nabino, Tolinga Congo. Kabilando Bossani. Hein? Kabilando Bossani. Musée Laurent Désiré Kabila. Kabila Joseph. Ah, Kabila. oh, on appelle ça Yamote. On appelle ça Raïs Mbote. Donc, vous allez bien. On a compris que Raïs a un problème. Congolais. Merci toujours donc na bateau tout la division merci aussi na TKM donc koyamba biso vraiment donc merci aussi na Beni Owa Pazaki longo na ngai réalisateur ya Congo Suisse Télévision merci na salon Yannick Kanda oba yambi biso toujours na bandeko yo bazaki assistance Jonas Lifoka Jonas Lifoka toujours proche de la population et puis Banato Bandalungwa Kasavu Bakomi tous ensemble quoi. Merci na bandego ya salorane na ndolo bana moi Jérémy Makanda le donc Matadien pourquoi pas na Trésor il passe ainsi que na Sar comme Polo na biso nombo terre merci na na espace ah mais vérité vous ga so sanga ma be yo za rapembe na yes asura na vérité ba jana ya awana suna beta na jana rien na bengi yemo na beta na rien ah non vous qui donc retient vous qui hôtel la crèche donc Prince Kinwani donc Mbaye et la bien honorable Charlie Mbocha na nkumu moto ya Mboya Bandalungwa bazara dete et puis Serge Makani na Bosanité et puis ICSM Cardinal Malula ICSM Cardinal Malula Géry Biangani honorable Géry Biangani na beta tour wana na ICSM wana ouais donc Christian Biangani azali Géry Biangani azali c'est-à-dire Batumogo trop bien Nzambape Sabino et Belé Lissous. Merci TKM, merci aussi na Beni Owa Pitozaki na Longo ensemble na TKM émission les Kitoko vraiment merci na bandeko tout ba soutenir toujours na musika pe na pembeni pe na ba prière surtout Ming 2023 tous ans pour sa prière na bino pour kolo asel biso oyo et salama na 2022 donc 2023
donc toujours les années à balongi surtout balongi na ba Beni na ba grand maître John patron Congo Suisse balongi ba tekan balongi dans tout ba kolega na émission o ya ba famille na biso toza toujours balongi na 2023 o vraiment merci na kolonza mais merci na bateau tout ba soutenir nga donc on est na loba toujours kaka donc tout na mbala sima numéro mususu ya sika donc ba remarque na bino les ala pas invité na nga les ala pas na nga bozanga te na numéro invité PC soit na numéro na nga soit ya nga mo na numéro na nga et rozala bien il y aura bienvenue toujours pour yango de sala ki tokola lisusu tout na mbala sima numéro ya sika so ki nkolo Yesu Kristo azongite bye ciao Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.